Matondo na bino banso bandeko bana Kongo babela Kongo pe bane Kongo bisika biso bino bozali ya solo penza o ezali mokolo ya tukumi bale na libwa sanza ya misi ya liboso mibu tukumi bale na zomi na mwambe lelo ezali penza mokolo bolimbisi ezali tukumi bale na libwa te ezali tukumi bale na sambo to le 27 premier mois 2018 oyo ezali mama na bino wandiwa mama wa mushindu mukwabu bambote na bino banso bisika bino bozwami na bamboka nyonso na bosani te oya ngai kulutu mbumba na mama na ngai mavinga na pesi bino mbote mingi bisika bino bozwami omboka français na mabondeli na bino bokuba na kusala yango poto zali na kati na bitumba na mboka mbote na baba kesa nyonso mbote na ba resistant nyonso bisika bino bozwami na mokili mobimba bambote na bino mingi ya solo penza mbote na ba makesa pe mbote ya ba resistant oyo wapi ya apareko ezana kombo sikoyo ndenge ba resistant bazali basali yango ya solo moma oyo to ngonga oyo ezali ngonga ya grave bitumba ezali ko bunda makasi omboka biso yango na lelo penza ndenge na lobaki na bino na video oyo ya eleki na lobi toko ya mbala ya sima poso ya sima tozala na mama ya presidente ya apareko ya mboka Swede po tosolola na ye ndenge nini tokoki kosala pona lobi oyo ezali koya matondo mingi pona kanga maloba te na yambi mopa lelo mama na ngai tungisa mama presidente ya Pareko na pesi yo maloba matondo. Merci mama wandiwa kopesa ngai maloba kombo na ngai Maria Tungisa naza na ba fonction mibale onga nazali ko exercer na kati ya Pareko nazali le pana yebo tant que présidente ya Pareko na Suède yango yo invité nga na émission na yo merci beaucoup et puis na sala rappel susu nazala na musu nazala ko la CNE na kati ya Pareko mais lelo na solo na yo étant que présidente ya Pareko awa na Suède koya na ngai awa ezali pona to sangana yo na nga toyebana kala étant que bandeko baningo to fai na yo na Suède awa plus ya ba 25 ans je crois toyebana yo 27 28 ouais mais lelo yo oye sangisi biso bibale ezali likambo ya mabele likambo na Congo l'air est grave banguna balongoli ba masque babandi biso bitumba minduki koboma makambo nyonso yango esengi lisanga yango leader oyo pa ingana za ko exercer mouvement ya makasi oyo pa ingana yebi maloba ya makambo ya mboka oyo pa ingana telema oyo pa na zolobela asalaki 7 mesures abimisi 7 mesures ateli kola mesa le congolais tanga yango soko tangi yango yo moko komona ke na 7 mesures oyo libération ya Congo eza na kati so bokoti na site ya Pareko omona 7 mesures wana ili koloba nini mais auto zui biso lelo oyo eza na 40e point ezali ya koloba ba congolais nyonso bazoloba langage moko o bazoloba liloba moko bayebi ke mboka na bango eza occupé to bunda ensemble to bengana bapaya bakende po to tika mabele bakoko na biso mutuna oya yebi wasala na classe nde ya kosala mosala ya mboka oya lingaza la mokonzi ya poser ba candidature makambo te osama mais pour le moment toza na kati ya politique toza na kati ya résistance eloko yango evanisinga lelo na kati ya émission na yo pona to sangana biso ba mama to lo langage moko to kota na kati ya bato ya résistance to bunda bitumba merci matondo mingi pende ya solo penza ndeko na ngai ezali teke yo ye awa ngana bombarder na mituna pona ebiki ozali mama mobundeli biso babundeli tozali ko solo la mama sije ya kitoko les 7 mesures wana ezali to sangana na kati wana eloko na biso ya lelo ezali to sangana ne longo moko poto koka ko bundisa bapaya oyo batoneli biso na kati ya mboka soki to buki sommet na bango wana bango nyonso bakokweya mama eza motuna te
naza koyoka bato bazali koganga nasimbala nsima olukela biso cette mesure wana mpona tokende nango na kati ya émission na biso tolobela bandeko cette mesure moko mpo bamosusu bana ngonga te okende na site ya Pareco mpona eza na aire ya patriote mpona kozwa yango me olukela biso yango oyo papa Ngbanda asali totangela biso bamesure wana moko mibale misato nakanisi ekozala malamu me eloko nangi natuna bandeko bakomi koganga bitumba na biso ezali eza barwandais te siko to comprendre ezali communauté internationalement mati lelo bandeko bayebaki na ote bitumba na biso eza bongo te. Merci na question tungo bito solola parce que toza na kati ya résistance omoni na Congo eza mboka munene eza nation mobimba eza na bato mususu makambo oyo bayebaki yango bazako cha doute yana bato mususu makambo bayebaki yango bayaki na mikate na monoko na sako do na sima batie mbongo bayepo na ko distraire yana bato mususu bayebaki pete ya solo yana bato mususu bayebi mais oyo tulinga onga na koloba lelo ezali ke makambo nyonso etoleki yango pendant batemps oyo eza mpona bacongolais bayaki na kati ya ignorance mpona bacongolais bayaki trop naïf do bayaki na bato bazozala na kidiba nde tolobaka na lingala na kidiba mais lokola lelo vérité ebimi lokola lelo il fallait bato mususu se sacrifier jour pour jour balobaka bateyaka po bato nyonso tu bacomprendre ki vérité yango ebimi omoni vérité mabe nango ezalaka nde ngonga atoki na lokuta ndenge nini mais soki ngonga vérité ezali eyaka kobuka lokuta yango omoni bato mosusu oyo bazali kokosa bato ke ote